internautes de votre grande chaîne YouTube, Alma Congo TV de Makambu, avec votre humble serviteur Bruce pour ça que je suis là pour toujours ajouter du vin dans Makambu. Alma pour Alma des chaînes et Makambu, chaîne informable. C'est toujours grâce à cette émission, Alma Congo News. Alma Congo News, c'est une émission où ils ont conçu par Bruce Pouba, où il peut s'arabino, l'actualité Nabino, réel, Nathan, réel. Et aujourd'hui, on va parler de Poto cimetière et artiste. Poto et ça cimetière et artiste ndengenini. Prenons le cas de Willy Boula na kin asalakiawa nous sommes kilimomba boyebi a beta na masasa na ba dégâts ba dimension du colo, mais aujourd'hui depuis qu'il est parti en Europe, vraiment on le sent plus, il n'est plus là. Ah bon. Willy Boula est mort artistiquement. Donc to collection micro balader na biso, on va prendre deux interviews de Jean Obakoloba par rapport à Willy Boula, Poto cimetière et artiste. Donc je salue le PDG Ali Maïmouna, candidat na bino yaza po na bino, vraiment yaza mystique, yende mokolo chaîne o yende yaza patron ya chaîne. Et là je salue encore mon DG, le DG Firé toujours Bambote Moussala continue toujours là dans un monde on a ba image, moto azo ba image qui toko bouesi. Already vraiment yaza monteur, caméraman, vraiment yaza mystique. Je salue encore mon réalisateur, le réalisateur Jimmy Kapangala. Et bien merci, nous passons aux interviews. Tous les cas, pour sentir Maram. D'accord. Toujours dans le cadre de récolter des images, tout ça, l'obé la vraiment, pour tout cimetière à artiste, pour Willy Boula, tout retourner, battre Routala, ce qui, si réellement, comprendre, Makambu, éviter ces jeux de l'écart. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, si j'ai n'abisso, il y a Alma Congo TV, chaîne Nabino, il y a YouTube, tout le béla, pour tout cimetière à artiste, par rapport, il y a artiste Willy Boula. Vous avez bien artiste Willy Boula? Ouais, on a bien. Mais depuis, il y a Siko, bon, jusque-là, Azasuna est vraiment été sur le marché, Azasuna est vraiment été tout le monde a raté, et ma grande surprise, dans mon yora, Liboso, Nangautuna, Magamuna, mais n'a évité ce qui a existé, le sous-souto, ce qui a zalaga, toi, à la sauté. Tout le la poto cimetière et artiste. Willy Boula, depuis qu'il y a poto, c'est comme si à Koufanaï, pour. Et là que les alliés art et sa musique, tant que la musique était à Koufisco, conseil ni au ça Willy Boula par rapport à Yandengi abandonnant art. Conseil Zaka Moko Aza Mukolo Azalaki Anakin certainement tout mandé ko kaba œuvre naie, bandé ko yemba kitoko nyoste bandé ko le kamala mais depuis kenda to ka ye lisute. Na opesa exemple ya artiste na biso mususu bazali awa, exemple ya artiste na biso Ferregola o lelo aza na bateau en commandement Rumba Congo. Donc azala na poto akenda poto juste ba vacances akei poto production mais nyoste naie ezala Anakin abetaka cartonaka sala makambu ya minene to mona ba artiste ba déplique bazali ba Fabregas maestro bazali mais bazalaka na kin babetaka bagenda ba poto bayaka kozonga mais ye akenda poto avanda to ebite soki akoma na ba faire nini so nini mais art nde eza oyo e banisaki il faut azongela art. Est-ce que conseil ni ne sa artiste mususu oyo bazolanda ligne ya Willy Boula pour te comme cimetière na bango? Bon, na opesa bango conseil moko. Art eza oba pona pona vie na bango. Soki oponi eloko eza lokwa ba joueur to mona apesi vie na ye mobimba aobeta bale oyo abongisa ba famille na ye papa maman na ye bandeko bazali. Donc na opesa ka conseil na ba artiste o ba landela exemple ya mabe wana ba mikotisa na art bazonga na art surtout babeta musique ya mboka na biso. Batombola culture ya mboka na biso nde eza bien makasi. Eh bien merci, nous avons déjà une interview, il a dit nous avons toujours les cas toujours une interview par rapport il y a Willy Boula, tout le monde n'est pas monsieur papa bonjour. Bonjour. Papa obimité. T'es n'abimité na ça on a parlé. Papa si j'ai n'habitué à le les poto cimetière et artiste tout le bela Willy Boula artiste oui a bête musique Willy Boula les lots à son actualité pour te comment cimetière né ce qu'on entend que yo congolais en tant que yo amoureux à musique au koloba nini par rapport à yango. Bon na olobaga boy omoni kaya artiste il faut que yiba je comprendre que kende na yo ba poto banini oki mais faut ozongela je comprends ce qui est exact que zindi kuna libela pour kage poto banini il faut ozongela na critique na biso
pour un art il faut que bagate art izalaka ozongeli art na yo mais te ko keli belo ku to éviter ce que zala susu pour tout monde a souté to yo ka pe ba œuvre souté on est to na pour to yeba ce qui ko zongela to vandi na o changer ba activité mususu. So conseil nini o ko pesa Willy Bula en particulier yo amoureux à musique o ko pesa Willy Bula nini? Bon, en bref, on a baga azongela activité na ye ya artiste azongela ngo vraiment. O ya zo sala wana izala kati, il faut ko ye bagete a congolais, il faut sala mambuya bana o ba linga ya ba Congo. Eh bien merci, siko yo conseil nini ko pesa la artiste nyonso oyo bazo linga ba na ligne ya Willy Bula ya poto comme cimetière na bango. C'est en tout cas vraiment balanda exemple on a des faux images balanda ngote. So ke na ba comportement ya Willy Bula obeba. Et puis to senga na Willy Bula faut zongela. Ba artiste nyonso baluka ba kima mupanzi na ye na ba faux image na ba conseil na ye ba mambona zo sala ya faux ya ko kangama quelque part eza faux. Bozongela pena ndenge bozalaka beti kuna we ozonga na kino beti savande boyende to lingaka mais ete okangami kuna libela ba obalanda exemple na ye ba beta libanda ba beti mupanzi mabe Beti mupanzi ba beti pena mabe makasi ba beta mabe makasi balandi Willy Bula ba beta faux. Eh bien merci merci papa. Merci. Eh bien nous avons tous entendu toujours récolter toujours ba donner paix na interview na biso par rapport ya cimetière ezali poto ya artiste donc vous avez entendu c'est toujours ici na Alma Congo TV de bozo ba source parce que nous épuisons des informations à la source bozo ka ndenge ba congolais bazoloba par rapport ya Willy Bula donc toujours na cadre chemin de fer toujours na cadre makambo toleki pour la information. Ouais, bonjour monsieur journaliste. Et papa toujours le artiste Willy Bula. Oui, bien artiste Willy Bula. Bon, naïe bakié mais pour le moment mikolo pena image ni pena ekimi. Eh bien merci Willy Bula mon Congo congolais lobby ayebaka yo mais image ekimi parce que poto commis cimetière na yo. Donc conseil nini oyo ko pesa Willy Bula pour oyebaka yemela lo image les assusté c'est que poto commis cimetière na ye. Conseil nini ko pesa l'artiste Willy Bula pour na poto nenge commis cimetière na ye. Bon pour nanga liloba moko nazoyebisa na Willy Bula akita Pekin ba masene oyo ba umela la poto ba komoya kina ba beti na ba fikine ba beti na ba s'intéresse azala l'actualité voilà. Sikoyo ne biso mikolo toyebi bana mikelo rola be oyo babi mara mikolo ne bango ba kokoye ba Willy Bula te. So ba koyebete po ndinga bunga to ndenge to yo ba koyebete ndenge expliquer biso clair. Bon ba koki koye ba yete ndinga bunga netinga boye na yebi kombo mais image boye ya susté. Et oya souté po na. Ah pas si vraiment Willy Bula image et qu'il y a les sous-soutés. Bon, conseil nini européen ça, ils ont la Willy Bula, ils ont la artiste Oyo, bazolinga bala na ligne Willy Bula poto comme un cimetière na bango. Bon, pour ngai na zol bara ba musicien o ba umeli na poto eza mboka bapaya. Mboka neza mabele na biso a. Umeli na poto obeti tout na kina neza base, eza pena misisa. Poto eza unanga papaya mais tosenga ba musicien o ba umeli na poto bazonga kin to mona bango pe na kin a. OK, merci. Bon. OK, merci. Eh bien là je salue Nancy Moutima, Fourmi Rouge, Nancy Moutima, Fourmi Rouge, yaza mystique, il va kangama solo. Vous repère ça mbote? Ouais, na pesi mbote na bana Londres net ba pole cha. Na pesi mbote na France net ba Martin Kama, ba Janvier Kama, wana pena ba pire pena. Eh bien merci à Pessi ba Martin Kama, ba Janvier Kama. Là moi je salue encore Nancy Moutima, Fourmi Rouge, mon apoto ya solo, mon la bangue la route western et solo lango calamité. Donc toujours dans le cadre de prendre toujours Willy Bula vraiment Willy Bula c'est que moi je peux te dire Willy Bula au Kindenge ba congolais bazolé là, on n'a pas encore terminé, on va encore balancer notre micro baladeur Alma Congo TV, toujours les images à la source en temps réel. Merci, Tokei toujours na ko récolter ba image. Congo TV chaîne Nabino, chaîne et puis à information à la source, tout tambola toujours tout na lemba bana lemba, tout na lemba sikoyo na veni kama, toujours ressourcé par rapport il y a poto cimetière d'artiste, il y a artiste Nabino Willy Bula, tout tambola toujours to moni papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa to moni ovanda, OK musalate. Na zalaki un peu na boulot na lalaki lobby na kota lelo na pourquoi.
Ok, merci papa. Si j'ai n'habitué à Alma Congo TV chaîne YouTube Nabino et moi votre humble serviteur Bruce Pouba, la présentation que je suis, tout seul la poto cimetière et artiste. Ce que par rapport à Oebaka artiste Willy Boula. Artiste Willy Boula, oui, je vois Naebi. Lelo ndenge poto comme cimetière à Willy Boula ndenge akena mikili ya poto amona na rasusté abeta rasus musique té ce que par rapport à yo amoureux de la olinga musique. Naza amoureux à bonne musique. OK, yo amoureux à bonne musique. Okoloba nini par rapport à Willy Boula? Ouais, par rapport à Willy Boula nakoki koloba ke Willy Boula za artiste moko amarka biso na mambebele, artiste moko akutova kozange bongote, artiste moko to perdaye donc si Willy Boula qui a mon nata bunga bongo et ça l'a vraiment ça l'a bien été. Parce que et là on est cela qui a kenda côté libala to po ba mais c'est ça que tu me libala zuma maman ne mo boye azie butu abominer art parce que par rapport à wana qu'est-ce que yo amoureux de la bonne musique ko loba bon pour nanga ko loba ke tinde Willy Boula mon na souté ba penser biso to yebi ke ba musicien o so ba kina poto ba zalaka souvent ba kumaka na makamususu na makamususu mona ceux qui bande comme ça na poto ba mo découvrir mambo ba sala c'est-à-dire atiki musique akubungi na yedi solongo a commune coopérant to Marius oui akona makamususu bon devant écran boyebi ka ndeza laka mais ils a bien été ba soigner biso za besoin na bango ba makambo kala wana ba archive wana fo ezonga to wana besoin na conseil ni ko pesa la artiste nyonso oyo ba sala basala bonne musique ou ba ça ce qu'on a poto comme cimetière na bango ba bunga vision conseil ni ko pesa bango na conseil ni ko pesa bango na Willy Boula en ensemble. Bon pour nga conseil na ko ba kisana ko pesa bango ezaka ke ba ye ba ke cacher na bango ezala ki ndenge ba banda ki za musique kotika bongo na ba âge mususu oyo bazana ngwana tout le monde a monté papa tout le monde bazana ba âge wana bazo présenter kaka musique art na bango papa il m'a confié na fois na ye bazé belé ba oyo bazo présenter mais bango bazana na ba âge oyo bango faut ba copier bazo relève wana ba tika bongo bazo ngila tozaka na besoin na bango bazana en tout cas vraiment on a besoin na bango bazonga to e bandeni ni makamongo évoluer sous bien. Merci. Merci beaucoup. Si les artistes vraiment Boyoki, parce que c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Bruce Pouba pour la présentation. Donc je suis là toujours pour innover et ajouter encore du vin. Dans les bons. Dans les bons vraiment, pour tout cimetière et artistes, c'est toujours, on continue pour tout interview. Et bien merci, on passe. Toujours dans le cadre de récolter les images à la source, toujours vraiment interview parce que c'est toujours sur Alma Congo TV, votre chaîne YouTube, chaîne Oezo Pesabino Makambu, chaîne Oezo quoi informé bino, tout le monde papa à côté, tout n'avait papa parce que toujours récolter les images. Bonjour papa. Ah bonjour papa. Papa toujours si j'ai n'habitué le à chaîne Nabino Alma Congo TV, toujours le la poto cimetière et artiste. Est-ce que y a un artiste Willy Boula? On a un artiste préféré na Lingaki Makasi. Si que artiste préféré na Willy Boula, si que au mitu na raté ndenge artiste préféré na yo abunga akinde poto sope akoma na ndenge nini c'est ndenge siko eloko nini oyo ko loba nanu pona Willy Boula. Bon obi ke na regretaka mingi na carrière na mongongo wana o abiso ba melomane na eto yoka ngo kala un jour vraiment tous na besoin to mona surtout ka sous ba œuvre na ba mélodie wana to yoka ngo vraiment les sous vraiment. Est-ce que oui bata vocal to bolo ni moko ro sala po pesa vande bagma na beti mabe bon na moi elo mo be ya kala ya moi mukia na ka eloko na vraiment et on a kotanga makasi Willy Boula vraiment amoureux de la bonne musique vraiment ba fanatique na yo aye business ba vraiment vraiment ko penser pas na bango te siko conseil nini oyo ko pesa Willy Boula par rapport à ndenge poto comme cimetière na ye. Bon, Willy Boula, conseil on a recoupé ça vraiment en tant qu'artiste, à localiser vraiment, à zongla musala na ena oyi ini wana akimisaka ni na ngwa bongote, akimisaka eloko wana bongote, à localiser zonga lisusu vraiment ne loko za ina ngwa kata nzoto.
conseil ni peut repérer na ba artiste nyonso oyo bazolo linga balanda linia Willy Bula poto comme cimetière na bango et na Willy Bula yemo susu conseil vraiment pourtant pas ba la biso pour émission ils a suivi à travers le monde c'est Alma Congo TV donc Alma News émission Nabino Alma Congo TV chaîne Nabino et je vous dis de vous abonner massivement c'est rien qu'ici que vous recevez des images à la source et bien conseil européen ça Willy Bula na artiste Nabino oyo bazolo linga ba na linia wana. Bon, conseil na kopesa bango ke ezali wana eza bieza musala na bango. Mais conseil na kopesa kaka ke ezali ke place baza kuna na poto pe soki bazo sanga na peni to ka ke ba travailler ba beta ba concert ba rapper awa pe ba beta rapper awa pe ba bimisa rapper ba disque pe to yo ka rapper. Eza te ko beta kaka ke place moko boye kaka bosanga ta na boîte mo bosala ba benga ngo ba nini. Nzonzi. Bosala nzonzi moko boye ba musique mo ba interprétation pour boleka mbongo na sima baninga eza malamu te. OK. Voilà, une ou deux personnes. Salutations. Bon, on a salué Bamasananga à Paris, Sundala Police, na Papi Kaembe. Sans oublier Di Lombard. Eh bien, merci. Oui, vraiment, Willy Bula, vous avez entendu vraiment Willy Bula. Nous sommes vraiment à la fête de cette tranche. Donc, je vous dis, et je parle vraiment à tout artiste qui ne savent pas encore leur idéal de vraiment, Bazong en a raison pour raisonner Pesarabango Makambo. Merci bien là, je salue Namoto Oyo, Asimba qui caméra, ou filmer Aurélie vraiment Makambo, mon réalisateur du moment. Et je salue Jimmy Kapangala, sans oublier mon DG Firé et Mwanantsuka, la cadette, Manuela ici. Et là je salue encore mon boss, mon PDG, Ali Maïmouna, l'homme capable de votre candidat. Vraiment je le salue. Et sans oublier moi-même aussi, votre humble serviteur Bruce Pouba. Pour ça que je suis là pour acheter du vin, je suis là pour la modernisation. Et là, je vous dis au revoir, Nancy Moutima, Fourmi Rouge, sans oublier Alain Pouba, Lissungi à famille, Nonon Pouba, Mimi Kapen, et tout le monde, Patou Pouba, Toto Christian Bailly, Papa Baklas, Yende, Mokonzia Issa. Merci.